bashuker nyonso ya Volcanic TV. Bisous na bino nyonso kote nyonso bozali bashuker nanga nana ngombe bosavure nzembo nana ngombe pomba na kati ya kisi ya bokoko yango te ya banjelu ona nzoto na yo elela ekolaka nana ngombe. Salut bashuker nyonso ya Volcanic TV. Spécialité ya likaku spécialité na maison na yo kolove yo na ngombe atana miso ya bana na ye na yo nana ezoti na ngana ezala pembeni na yo bebe lovakanga bien lovakanga yo Salut mes amours ya Volcanic TV eza bino na ngombe mwana mongala mwana Équateur na mbenga na yebisa bino na kapamba te soki na ye seke likambo ezali na ye po na bimisa ki pitofol na prison pitofol abimi pitofol yeyo pitofol oyo pitofol akota ki prison pourquoi na betemina lisolo akota prison sali 3 mois na kati ya prison pourquoi parce que atelemisa shuker nanga de 0h à 4h du matin na koki ko accepter pourquoi parce que ba shuker nanga nde muntu basala ka non pour Mama Volcanic TV azala toujours makasi ya kolukela bango bakisi ya mikongo parce que ngai na lobaka sans bashuker nanga ekosimba te parce que boza bashuker nanga na mema bino na dumunanga na mema bino na bomba bino bashuker ambazali bashuker bébé chéri bazali bashuker basemeki pe bazali ya bino nana ngombe mwana mongala mwana Équateur mambenga pomba na kati ya kisi ya bokoko yeyo aye soki moroide moninga pakata mbango po eza pitofol eza pona ba papa oyo ngai basalanga opération ya prostate na te masote pitofol oyo tenisa nga laza ba copine 10 20 50 pitofol aza na toujours pona koyede po kolemba te na kati ya pitofol eza na 40 nzete oyo na tiaki na kati en plus oti kolala 3 mois na kati susu ya labo po changer comme noir boy pitofol aza vraiment matata liboso azalaki sauvage mais siko akomi penza matata ya respect pourquoi parce que na mekengo pa kobai nanga habite mama sava pitofala tekama mingi te parce que loko asala ke se pesenga te pesenga kanda yango nazongisaki na kati ya laboratoire akende kolamba lisusu pitofala yeyo pitofala nga kutu mama nga kutu mukongo saka pasi nakoka kobeta 2 3 4 kute mama pitofala ye akobetisa obo choko lemba mama komi kotosa tosa pitofol aka kotisa ba mama respect na kati ya nzoto na ye ata mama azaka respecte pitofol akokomisa respect botosi akokoma otosa tosa mwana mabe ya jaune ya noir yeyo mwana mabe yeyo mwana mabe obanda na banjo teka ena na décevoir ngate mwana mabe azaka toujours doux azaka toujours bien parce que ezala ba shuker na nganya so tubalaka mama tindela mwana mabe na changer ke na pesa ke lo mso bi tete mama zongisanga na mwana mabe na nga oyo ayebaka kosimba ngai parce que ye na mekaki na mwana mabe ya jaune esimbaki te mais mwana mabe ya noir esimbaka ba shuker na nga makasi vraiment mwana mabe coup de chapeau na yo parce que ozaka respect toujours na ba misisane na kati toujours doux toujours puissant donc ata balobi yo no rokia papete ma tena mwana mabe kotelema mais avant okota na mwana mabe il faut okende na lion na tigre bango mibale batambolaka nzela moko tigre na lion batambolaka nzela moko il faut banda kobaka okenda otongola après yo kosimba mwana mabe wana komi
carré ekozongisa 20 ans plus tard à âge non so oza na 50 ekokomisa mpe aloko ya mwana ba 20 ans okozonga vrai bébé. Pourquoi? Parce que biloko mibale eza déjà wana oyo eza mpona koredresse misisa ya roki mpo ezonga makasi ata oleki 60 ans toza na 70 ans oza na 80 ans tigre akozongisa na lion bakozongisa vraiment na force ya bana 30 ans 20 ans naza na mwana mabe ya jaune mpe adecevoir nga te ti lelo atekamaka na calmement mpo aza vraiment respect akendaka malamu vraiment na kati ya nzoto ya bashuker na nga kisio ye mpe aza vraiment matata vraiment. Maman, na yeli bino masuba lapin yeyo mutu nyonso to ayebi lapin ndenga travaillaka. Lapin ya mwasi soki aza na zemi jamais bakoki otia na pembeni na lapin ya mobali. Pourquoi? Parce que lapin ya mobali obimisi zemi akoki kobeta ye banda ntongo ti de 6h ti 1h lapin aza kaka osala osoka zemi ya lapin ya mwasi ebimi. Maintenant o masuba lapin mpe ezalaka vraiment matata mingi. Pourquoi? Parce que papa nyonso basali ya on a na doléance moko te que non maman masuba lapin et choisenga non na doléance moko te po masuba lapin yango pe ezalaka vraiment dangereux. Naza na 5h du temps 5h du temps yeyo 5h du temps vraiment merci beaucoup na 5h du temps na peso le sous merci parce que 5h du temps banda bima nano décevoir ngate banda kiso na binisa nano décevoir ngate mutu nyonso to azwaka kiso ya balanka maman c'est bon les gens papa mon atinde la kia a elonga kekenda tichine ngala bi papa lukate ya bashino bi mama o ayo nde mtesimba nga ya biso a esimba ngate na boy ba produit chimique bakisi na ngeza ba produit chimique te bakisi na ngeza ba kisi ezo te Équateur forêt équatoriale ekitela bino na kati ya poto donc nazawa pona ko redresser mikongo nyonso to ba papa omukongo na ngai toboka omukongo na ngai esimba sute po naza mason ekobonga 5h du temps azawana eza kisi ya diabète bapapa nyonso to babelaka diabète kisi ya diabète yango oyo natekela bango boye ifo ozwa yango otia yango na bato nyonso to ya misika ozwi otia yango na kati ya mai ya 1 litre demi mpe obandi komela mélange nango so ozwi bakisi nde nakoyeba koexplike oyo me bamélange nyonso tu nasalaka yango apartir ya ndako après natindeli shuker nanga soki azwi bakisi na bandi osala baaudio abandi kosangisa nyonso tu mpe abandi traitement na ye banda na bandi bakisi oyo nanu nazwi doléance moko te bon oyo eza mai ya mibali oyo mpenza ekomisaka bapapa na biso mikongo source des pays voisins tonda mpenza ntango papa obwaka boye mbulu ekosa ntango papa obwaka boye babi o cheval nde moto abwakelinga outi wapi voilà mai ya mibale yango oyo eza ya kokauka nasala te ya mai na bato nyonso to bazwaka ngolu ya kokutana nanga face à face nazwa ya bango ya mai mpenza mama oti kosala yango fraîche azwi ake komela peti lelo nayoka kolela te nayoka doléance te me bayebisaka ngaka réussite eza totale vraiment naza na kisi mosusu oyo nabengi na komba volcan yeyo volcan oyo eza mpona badiske ya bapapa ya mikongo soki toboki bapapa to bakumba bagrand car o ngai naza chauffeur taximene o ngai kutu nasalaka boye yango oyo pour badiske no toboka te ne fiske vers moko chaque jour ekobanda kozongisa misisa nzoto no mobimba mokongo nini tout ça okotika koza na problème te o bapapa nyonso balata baceinture akoma otambola akoma olata ceinture na nzoto po ke non nini mokongo ezosala ye pasi vraiment volcan yeyo aye mpona kobonde bapota nyonso tu oyo eza ya mokongo douleur opasi oboye ongai moroide onga boye moroide interne externe volcan azali bakisi nyonso to ezali mpona koyeba koswanye nzoto na biso nyonso to naza mpe na bombe yeyo azalaka ne kaka moke boye metro matata babi pipile ya moke aswaka makasi bombe yeyo ndenge bomoneka moke nde azalaka boye ndenge kaka natekelaka ye bombe oyo batiaki kaka moke na moto aroki ozwi kaka moke otie na moto aroki bande yebi obombi ye
otiki asala nzinga na ndenge sepeli bombe mpenza aka kosukisa bamama mayele donc atiki mama mpenza mama akekwa bombe moi bombe nde ezala so omelango tikaka ndenge mama otika na mama otika mama komi kotosa mama komi respect papa nini eloko nini osali ndenge tosa eza mpona bombe donc il faut pakolango un jour avant ya kosala nzinga bombe aza déjà sur le terrain mpona kosepelisa bapapa bombe oyo ata babi papa aza impuissant akotelema ata babi ono atelema te pendant 5 ans akotelema oh non papa okutu nde eza boye asalaki paralyse nini tosa bombe akotelemisa donc bombe aza wana mpona kotelemisa moto nyonso to ata onga aza moto aliboma so ozwi bombe opesi moto aliboma moto wana alali kao ndenge mona ye oh non nde eza boye nga kutu natelemaka te kutu boye bombe aya wana alokotaka boye na bakutu tu asangisi yango abwaki yango libanda bombe yeyo aye vraiment kosisa bato mayele naza oyo eza sukisa yeyo eyaki boye 4 chasse maintenant ebandi kosila donc etikali ka ndambo oyo nini sauvage déjà Cécilie nazozela arrivage ya sauvage ekokomelanga jeudi sauvage soko aye nakolakisa bino ke sauvage sukisa yango oyo malgré ezokende bato bazomona baresultat yango mpenza ya kafukafu eza toujours na moto nyonso aza na posa sukisa mpona libumune ezala pla aya kozwa sukisa naza mpe nakisa postate ononga balingi baoperenga parce que postate elekinga makasi postate ezosimba te postate naza nakisa postate ya kafukafu oyo nyonso tu aza na postate abenga mama Volcanique TV akozwa kisi na postate mpe na kolandela traitement na ebwiti ekosila nayebi motu moko abela postate na 2015 mais lelo oyo balobaki ne kutu akoumela te na vie rokini bakosala so te mais lelo rokie koma kofonctionne lelo oyo aza pe en vie. Merci beaucoup nalingi bino mingi bozala malamu bisika bozali bisika nyonso tu na bakwa nyonso bozali bozala malamu nalingi bino mingi sukisa oyo mpona libumu mpona kokonda mpona nyonso tu oyo nyonso tu aza na posa libumune koma pla oyo nyonso tu aza na posa dimine azala su monene te sukisa eza sur le terrain ekozongisa ye vraiment pla ndenge akolinga abandi olata pe t-shirt ati t-shirt asepeli libumu te donc pure bien là sepeli ke non naza vraiment malamu. Merci beaucoup na bino nyonso tu merci beaucoup na le présidium l'homme à la taille de Dieu, l'héritier du trône. Kamata yo biso papa, poteza toujours causé là, poteza la mawa, poteza là toujours. Merci beaucoup les Fléviantes, merci beaucoup leader Steve, merci beaucoup les boss au Cana, Mokonza Zakamoko, les boss au Cana, les boss de leur boss, les boss au Cana, Moutoua de Sarabank. Il y a Brazzaville, Mbongo, les boss au Cana, Kamata, yo bisous. Bisous na Doudou Cardozo, na Katia Groupe, la belle vie. Ba continuance à groupe à la belle vie. Boukamata, ba bisous yango ane outil de la part de Maman Nana Volcanique TV. Bo s'abonner, belé boulé na Volcanique TV. Bo sa vidéo, bo partager. Peut-être c'est un couple moko ba souffrir kobo tezo salate mobile hémorroïde interne externe hémorroïde bima muchopo zo diembela boye ba ndeni bokoki osate bozwa contact nanga bo partager vidéo oyo na lingi bo benga mutu na mutu zo bakisi na po abika boye bibo objectif ya mindele boki mamba na hôpital te objectif ya mindele ezaki non bas diminuer bato na mokili mais elo na sengi na bino bo partager vidéo o pona nini po ata mutu aza na problème ya mokongo mutu aza na problème akobota azwa solution na ye. Merci beaucoup na bonne tiki bino wana ya mama Nana Volcanique TV bo s'abonner belé merci beaucoup au revoir.